nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Démocrate, je suis, démocrate, je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Erotech TV dans le Congo Marche. Bandeko lelo tokutani lokola momesano pona osola oezoleka kati ya mboka ya République démocratique du Congo, mais tout précisément na engomba ekolo Kinshasa. Lelo tokosola mingi likambo etali enlèvement. Tokosolola likambo etali insécurité na kati ya Kinshasa. Pas seulement, mais aussi insécurité wana tomoni que bamboka ndenge na ndenge o ezali pembe na Kinshasa, capitale ya République, est comme touché par ces fléaux. Yangwana bandeko ozaki ebele ya kokomelanga, bozalaki ebele ya kobenganga, bozalaki ebele ya kotindanga ba vidéo po ete tolobela likambo wana bakonzi bameka trouver solution na yango. Lelo bandeko okoko tambola na kati ya Kinshasa te sans que au monde a quelque part batie ba fiche ya avis de recherche. Okoki jamais koleka na kati ya quartier Songolo na Kinshasa sans que oyoka lupango moko bazali kolela mwana na bango auti kobunga. Abimaki mena kozonga bakomo benga ye a répondre sur na téléphone te. Mukolo moko, mikolo mibale, mikolo misatu, mutu amuna na rate. Mais elo comme ça, ils allaient que enlèvement na mingi, ils allaient qu'on concernait kabande on a biso ya basi. Pourquoi seulement ba fille, ba femme, jeune dame, nde bazali mingi ciblé par ba kidnappeur. Alors bandeko, ils allaient vraiment sujet auto aborder tout au long de cette émission pour tout ça la bakonzi ba trouver moyen nini ba ko mettre en place pour ba sécuriser population. Toyebi que armée bazali na kati mboka pour na ko battre la frontière, mais tozali na police o ezali ko battre la batu na biloko na bango. Est-ce que police ezala mboka na biso ou bien police ezo samsa na ngote? Et ceux qui police bazala kati mboka et que bazali ko samsa na bangote, c'est que police ezali mal formé. Mikano nini gouvernement ya république et mettre en place pour être oyo nyoso ba bezo le kana police lobito mona ngol société puisque likambo yo e comme umela to le kabandeko. Tozala likambo pona kobanda émission oyo tozali na ndakisa puisque on azo loba ezali li sapote on azali koloba bandi ko balandi ezali histoire te na lokota en quelque part et puis na obetela bino ezali un fait réel. Tozala ndeko mwasi Kombone Berthe na ndenge bozali komona likolo ya télévision na bino à gauche bakomi avis de recherche ezali on a otagoloba tout à l'heure que au roleka balabala mon côté ya mibale il faut trouver avenue ezali ya kotoni ça ezali placardé na o babengi avis de recherche. Mais avis de recherche wana
bandeko ezali batu o babimaki na tongo akesala ba course mutu o abimaki na tongo surtout bandeko basi akei musala ndeko mwasi o abimaki na tongo akei classe mais na kozonga a tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Yango wana bandeko tolingi to kota fuma na mozindo ya oezo le karakati ya Kinshasa. Tozana ndeko oyo babengine kombo Berthe. Ndeko oyo abimaki mais azongate. Dieu merci puisque ba parents baza bato losambo aye kozonga na kati ndako. Mais vous voyez très bien que ndeko mwasi tant y abimi bakangi e enfermé quelque part. Et la plupart ya bato bazo sa makambwana ezali ba jeune garçon. C'est-à-dire bazali ko abuser na basi ya bato, na ba jeune fille ya bato. Quel que soit état ya kozalela bazali ko bebisa bana ya bato na kati ya capitale. Mais tozali na ba konzi ya police, tozali na ba policier. Ba policier na ole baza na kati ya ba balabala. Ba policier na ole baza na kati ya ba quartier esika mobulu ezali. Soko tali na boulevard du 30 juin, tozana kanisi tamsu na 2 bataillons. Ba telemi na boulevard, to yebite loni baluka na kati ya boulevard. Esika ba problème ezali na maluku tongo na bango te. Esika ba problème ezali na menkao tozomo na bango te. Esika ba problème ezali na ma campagne na binza ozone tozomo na bango te, mais bango tout bazana kati ya boulevard. Basala kanini na boulevard. So toke kote ya Tchango. Policier esengeli apusa na pembeni population ezali. Na yebi que lelo bandeko mingi ba esanga non ba souciat ezali ba commissariat o ezala kata ba quartier ezali, mais ba souciat wana bandeko est-ce que batu yo mona na kati wana na tango yo tali ndenge ezali na bango est-ce que batu wana okolo baki baza formé pour la policier? Puisque la plupart azana munduki tango yo tali munduki eleki mutu na poids. Est-ce que mutu wana akolanda mutu mbango? Akolanda kidnapper mbango? Akolanda mutu oyo azali na voiture? Puisque lelo kidnapping ezo sala mingi na ba voiture oyo babengi catch. Ba voiture wana ezali teintée à l'arrière comme à l'avant. Ba voiture wana ba konziamboka balobaki balongola ba teinte na ba vitre ba sali yango te, ba défier l'état. Ba chauffeur wana bazali ko tambola na kati ya balabala bazo mema bato bazo sala oyo bango balingi en toute impunité. Est-ce que l'État penza azali ko exister na Kinshasa? Tout le belaka Kinshasa. Na yoba ki na prise de fonction ya ministre intérieur alobaki abino ngana yeli awa, donc il faut aussi lana, donc délinquance zéro, je ne sais pas, ba terminer na utiliser qui de mots forts oyo et qu'on a un impact na kati ya bato bazo enlever bato. Mais na moni que onyo solobaki wana ezali lokola du déjà entendu, du déjà vu oyo esala et loko mongote na kati ya population, et surtout particulièrement na milieu ba kuluna, na milieu ya bato diamba, na milieu ba kidnapper et sala ba mo lokote puisque ezali oyo ba ministre ndenge na ndenge baleka liboso baloba. Mais mutu na terme na ye, mais derrière est-ce que ezali effectif ya ba policier mutu manqué ou bien bonne volonté politique ya ko éradiquer likambo oyo fléau wana ya kidnapping mutu zanga. Lelo bandeko tozali ko remarquer que bato sur lesquels o tozali ki ko compter na bango batu oto kanisa ke bazali ko protéger batu na biloko na bango na kati na bango ndemi yibi baza. Et puisque na kati na bango nde baza na facilité
ya ko se procurer ou bien ya ko somba ou bien ya ko yiba ou bien ya ko détourner ba minduki o ya musala ya wana bakina osala en opération na nzela ba minduki ya musala ya wana bakoma ko utiliser pour ba intimider na population pour ba kidnapper na ba fille pour ba sala oyo epekisami na loi mais bango nde mutu bazaki wana bazawana po ba faire respecter loi na kati ya république mais bango moko bakomi na kati ya masolo wana bandeko ezali ya kokamwa il fallait que vraiment na lobela likambo oyo nalingaki te na mélange yango vraiment na ba problème susu tozana na kati ya mboka mais nalingaki vraiment to travailler ndenge nini biso nyonso ensemble na bolingo tozana na mboka na bolingo tozana ngo ya prochain ya compatriote patriotisme eza na kati na biso tokanisa ndenge nini toko proposer na bakonzi ya police ya ville ya Kinshasa namoni papa général Kasongo ndenge nini likambo oyo ya kidnapping ezali kosila te est-ce qu'il faut bapekisa vraiment ba taxi o ba bengi ba ketch etambola lisusu te ba changer mituka ou bien il faut soki ba moni ketch batu baleka deux na katite. Je pense que ce sera la meilleure solution puisque tango bazali batu ebele na kati wana tozana ba complice oyo bazali formé pour bakanga batu ba catch oyo bazali formé pour babotola batu ba sac oyo bazali formé pour ba boma. Et donc balongola catch na circulation, je pense que ekozala vraiment proposition idéale oyo eko éradiquer problème ya kidnapping na kati ya Kinshasa puisque la plupart oyo banleva ba on a kati ya voiture o ba bengi catch. Mais pourquoi on continue na ko faire circuler mituka oyo zo boma ba congolais mituka oyo ezali ko abuser na ba fille na biso na ba mama na biso. Mais pourquoi bazali ko autoriser batu o bazo boya kolongola film wana tente na kati ya mituka mais bazali ko continuer na ko circuler. Donc c'est-à-dire que les taximens, les lots, bazali plus fort que l'État, bazali au-dessus de la loi, bazali au-dessus, même il y a l'autorité en Mokanabiso. Donc il faut vraiment bakonza mboka toyebi que la plupart bouta na poto ceux qui ba l'État lobi que voiture il y a telle, surtout dans la voiture, il y a telle catégorie et qu'on circuler na kata parité. Ainsi, bandeko baza na France, boye bien. Que tozana ba vignette. Na ba vignette wana, tozana ba vignette oyo konyata jamais na kata Paris. Tozana vignette 1 à 2, yango mutoko circuler na Paris, mais vignette 3 jamais ko tchama ko na Paris. Mais au moment on a répété. Et puis les policiers veillent sur ça. Et puis sur la voiture à Kala, donc on est commis polluante. Au côté de la parité, au continent où ils allaient immobiliser, il n'y a même pas une autre forme de procès. Ils allaient immobiliser aux métro. Mais pourquoi ils parlent à Bisso? Bazo tika batu, ban le varabango, na ba ketch, ban le ketch sur qui la rassure na ba film te, ya mwindu na sima, ba yi babana bazana kati, même avec ça, bazali ko parvenir pour enlever batu. C'est-à-dire que les autres ont considéré que Moututu ou a une voiture teintée à l'arrière, ils allaient Moutou Oyo a une intention à mabe. Mais si Moutou a une intention à mabe, l'État aide. Aider Moutou à la circulation. Au Koutani nae loko la ba ici, ba ketch teintée à l'arrière. Et circulation sous-té, bon immobilisant au libella. Et que la fourrière. Moutou a so a foutu mbon et belé, a foutu $300 yamande une fois. A foutu $300 yamande 2 fois nangati mutu wana akopalola nani teinture wana akopalola ba pare-brise wana ekoma pembe. Et surtout bon so lelo bakolo ba économiquement parlant toro sala ndingo wana te puisque batum susu asali effort asomi mutuka et puis ba futa ba impôt certes ba futa ba impôt. Mais est-ce que Batouana Lelo Bah, il y a un impôt d'intermédiaire, il y a plaque.
bachangeaki baplaque ya mituka mikolo elekaki babengisaki société moko sud-africaine baye mpo batiela bango ba QR code na portière ya chaque mutuka oyo ezotambola na balabala. Est-ce que lelo tozali na statistique ya ba mituka oyo ba identifier na mabe ya enlèvement, puisque c'était le but du jeu? Est-ce que lelo hôtel de ville ekopesa biso statistique il y a nombre ya ba chauffeur au bakanga, puisque bakutaki ba voiture teintée à l'arrière et puis baza ba kidnapper? Bandeko, pour la petite histoire, société sud-africaine, basali Moussala. Mais avant ça, il y avait un cahier de charges. Et après le Moussala, il fallait y foutre bango. Société ne fouta maté. Il fallait y foutre mbongo o y foutre société wana. Il y a informatique. Oyo eyaki pour echa QR code na kata ba voiture tout na Kinshasa. Société wana basala ba tour et détour na hôtel de ville bafuta ba mbongo te. Et comme QR code c'est une base de données, ils ont répertorié ba voiture nyonso ya taxi ya Kinshasa. Loko la société na bafuta ba ite patron asiliki akamati base de données mobimba akena en Afrique du Sud akena yango yebisanga sikoyo identification au basala ki et servir na nini mbongo oyo bazwaki, puisque ezalaki pour ozwa QR code wana sur la portière à voiture ozala identifiable na niveau ya hôtel de ville, il fallait qu'il bafuta $30 et 500 francs congolais. Mbongo wana ekenda wapi? Quand tu vois le nombre de voitures où ezala kata Congo, où ezala kata Kinshasa plutôt, mbongo wana ekende sika wapi? Tamba kotuna comme yo non po yo okuta biso na kin, biso toza ba kinois de naissance. Alors na kin toza ba tebele, toza ba kinois de jeunesse, toza ba kinois de naissance, toza ba kinois de passage, toza ba kinois ebele. Est-ce que toza na moment ya ko revendiquer ki kinoiserie na biso ya naissance, ya jeunesse, ya passage na minute to linga to tonga mboka? Mbongo ya QR code ekende wapi? Ba identifier mutu mon côté. Et donc, ce qui base des données en Ezalaka, et peut-être que, je ne sais pas, procédure ni nezaki mise en place pour identifier un taxi Oyo, et ça, ça m'a na kata Congo. Na évité ce qui a été mis en place, mais il n'y a qui peut aider. Il n'y a qui peut aider puisque cahier des charges est défini ça qui procédure mobimba. De l'identification, il y a pas mal fois, tina arrestation na bango. Mais lelo, mbongo ekenda, mituka oyo, il fallait ki ba cibler pour ba landela yango. Mituka zo continuer na otambola, est-ce que mituka ana, soki ezalaki cité na ba mbutu moko, ya ko ba enlèvement, ba ni tout ça, est-ce que lelo, na ndenge zo continuer na otambola, ba longoli pasi o ba congolais bazana na mwa lelo, ya bana bango bazali enlevé. Est-ce que va aider vraiment la famille au bazoli là, puisque bana bazali enlevé sort na bango, même sous bazonga, même sous sort na bango et yebanité. Donc c'est-à-dire que lelo tokolo ba que ville à Kinshasa ezali ko aider famille. Et tozali ko lobela yango, oh il faut que ville à Kinshasa ba ko za la considérer ni na mikilia poto a le roi complice. Que baza de mèche avec aventurier wana o bazo boma. Ou bazali ko enlever, ou bazali ko kidnapper na kata Kinshasa. Puisque bazali a kidnapper a botoli basak, misusu ba luwaki na ndako na ola sabino na bilili bandeko. Ba luwenda ko na mbinza. So bakangi yo ba kotio na lupango wana ndeko jour yo ko bimakuna eyebanite. Ba konzi ya mboka ya Kinshasa bazali sika nini? Général Kasongo Mosala na yo nini, puisque yonde mutozali kolo ya police ya ville Kinshasa pour ko protéger ba kinois na bilo na bango. Ozali wapi na likambo ya kidnapping? Soki ozali na batumke ba policier bazo kokate bo recruter ba jeune
balobi te bokende recruter bavoleur, balobi te ke bokende recruter bakuluna, balobi te ke bokende recruter ba New Jack, mais bo recruter batu oyo bakosala musala po ete kidnapping esila na kati ya République na kati ya Kinshasa, mais aussi na République démocratique du Congo, puisque toyoki yango na niveau ya Congo central, tozo landango mikolo ezali koleka na Owele, tozali kolanda yango vraiment quasiment tous les jours na Kwango, na Kwamutu, donc ezali même fléau et commis qu'on se répandre à travers la République. Policier, chef ya police ya Kinshasa ozali wapi, chef ya police nationale ozali esika nini, tango peuple congolais akomotambola na kobanga. Oui, okotambola plus jamais na kata capitale sans omona affiche ya avis de disparition, sans que autant à quelque part avis ya kidnapping, avis ya enlèvement na kati ya Kinshasa. Na kotanga tanga bandeko, je suis tombé sur cet avis de recherche. Na kati avis de recherche oyo ezali en même temps témoignage, mais aussi kokebisa bandeko batambola tambola, puisque kidnapping na Kinshasa eza suna mbutu karate na moi. Tout ce que je dis là, ça se passe la journée, en pleine journée, bato tambola. Et cause à la tongo, et cause à la midi, et cause à l'après-midi. Nous signalons au Kotambola sur la carte capitalité sans qu'autant autant avis y a Jean Oyo. Nous signalons l'enlèvement de notre fille et sœur au nom de 3 points de suspension depuis hier, jeudi 29 juin à 17 h à la hauteur du Saut des Moutons de Mokali, ainsi que 11 autres personnes kidnappées avec elle à bord d'un taxibus 207 prétendant aller vers Yolo Kapela. Merci de signaler ces cas à la police et au cas où vous aurez une information, nous contactez au numéro de téléphone 243. 3 points de suspension. Veuillez partager, s'il vous plaît. Veuillez diffuser largement autour de vous cette annonce. Alors, Bandeko, Banoso ezali partout dans la capitale. Est-ce que les policiers sont en ngote? Est-ce que les konzi, il y a police sont en ngote? Est-ce que les les kanakati à capitale, les konzi, il y a police, ils sont en ngote? Insécurité croissante à Kinshasa. Phénomène, il y a kuluna. Phénomène, il y a kidnapping. Et phénomène, il y a enlèvement et s'intensifier dans ndenge ya kosaranate. Na kati ya capitale ya République démocratique du Congo, lelo batu nyoso babitan ya Kinshasa bazali ko vivre oyo babengi augmentation alarmante ya ka ya kidnapping. Et phénomène oyo ezali ko indigner population congolaise ya ville à Kinshasa. Mukolo moko te le kaka sans que message d'alerte, message ya ko kebisa ezala publié, ezala na réseaux sociaux, ezala na kati ya balabala, ezala na kati ya basala fête, ezala na kati ya commune, maison communale. Et message wana ezali toujours kozong elelo moko disparition ou bien ko bunga yande komoko ya libota na kati ya ville Kinshasa. Ba famille bazali na kolela. Ba famille bazali angoissé. Bazali angoissé puisque ceux qui va lever ndeko na yo, mwana na yo, akei place yo, akei yo yebite. Mikolo eleki belé. Police, je ne sais pas
ezali ba moyen de locomotion de mutozo sangaye, moyen de déplacement pour na kosala banquette rapidement, ou bien ba moyen de communication. Donc je parle de téléphone, de talkie-walkie, de mutozo sangaye pour na communiquer avec police de proximité pour ba mener banquette moko ya makasi pour na kanga batu wana. Est-ce que ba moyen na mutozo sangaye? Puisque le peuple congolais à Kinshasa, bazali na kolela, parce que bazo sentir abandonné tous les jours na propre sort na bango. Bazali désespéré. Et qui noa azali ko vivre na émotion tous les jours. Puisque oyo ndekone tant abungi a éviter mkoni na ozonga. Et la plupart des cas bazonga raté. Bazonga raté puisque tant bakangi ndeko na yo. Dans l'heure qui suit, beaucoup de choses et qu'on commet la bango. Makambo belé qu'on commet la bango. Et cause à la viol, et cause à l'assassinat, et cause à makambo et belé. Puisque la plupart, comme je répète toujours, que bazali bandeko basi, ce sont de jeunes filles. Où il y a la tibia, où ils allaient présentables, ils allaient ba cible ba kidnapper la katakin. Alors, oyo bazala que non, bah l'évacuer, bah dépouiller de tout ce qu'il y avait dans le sac ou sur elle. Ce qui va zongi enquête moko et salamakate. Enquête moko et salamakate na niveau ya bakonza mboka pona oloba que non, mutuwana a perçu information selon laquelle bah même à tel endroit, parce que la plupart bah même bango tant où il y a côté na kata voiture que tu wana bah bandé misu. A éviter place ni ba kotie na lupango ba fungole lamba azajo na katanda a éviter azana kitambo azana ma campagne azali na na lutendele azali na a éviter et puis jour ba ko bazape na plaisir ya ko non ba siko ba kotika yo ba ko libérer ba kangie bando wana ba kene tina ndela généralement ils à côté à matadi mayo ba bois qui on a oyebité ozalaki na matadi mayo ozalaki na matadi kibala ozalaki na oyebi ko tout te place ni ozali mais wana eza musala ya ba drone otomonaki eye parce que na moni e bandi ba manœuvre nango côté andolo et sengeli ba drone sala musala sécurité nenge gouverneur la ville ya Kinshasa la kaibiso alobino ba drone ezali koya ba drone wana ezali pona ko assurer sécurité ya population la kati ya ville ya Kinshasa. Donc esengeli vraiment ba konzi ba déployer ba drone wana ba drone esala musala na yango. Donc basala biso te lokola ba mituka ya ba poubelle donc eya efanda nango liboso ya ville ya nani hôtel de ville et ça la musala mon côté ville ezali ya kopola mboka ezali matiti partout tozala ya bazoya na mois de juillet mois d'août pour la francophonie mais ba bombi mituka oyo kokombola balabala est-ce que ezali manque carburant ezali nazongi la lisolo bande balani to lingi vraiment sécurité ezala kata ya nini bango nyoso bazali coopérer ndenge moko mutu moko te akoki koloba ke batu wana bayebani te ezali l'équipe oyo bayebani très bien mais répartis na ba coin tozana une équipe côté ya Tchango tozana une équipe côté ya Mbinza Ozone tozana une équipe lelo bakomti na kata ma campagne batu wana bazali ko se déguiser lokola ba chauffeur taximan ezalite ke mutokutani na nzela boye ayembala moko akangi yo atyo na mutuka te ba yaka yo telemisi taxi oh non nangina zo taxi OK d'accord kota mais okuti batumi balemisa do éviter batu wana bazaba nani et puis okuta pe jeune fille na kata taxi wana afandi liboso le roi passager mais tango yo okota na kati batike lo place na sima généralement so okuti batu bazana kati oyo azali peme na portière wa so non zela na puisque ngana obima na okita avant yo kota na kati tant yo koti na kati ba botolo sac ba kamati ba pesa ngo ndeko mwasi o afandi liboso généralement za mwasi chauffeur oyo bazana sima moko akangi catch
azali ko botola yo ba bijou, a botola yo ba montre, a botola yo ba sapato, soki pe nzambe azana yote ba botola na bilamba oyo lataki. Et soki vraiment nzambe azana yote ba memi yo ti esika ba azana ngoposa, ba ke osala o bazana na ngoposa et puis ba yeko lâcher yo sans bilamba. Bandeko eko umela ndengwana tim kolonini. Bazali ko bomba na sima ya ba taximen. Mais opération o basalaka eza ba taximen. Taximen azali wana azo sala msane na nazali ko lobela ba taximen nyonso te. Nazali ko incriminer ba taximen oyo bazo sala msana bango avec bolingo ya kolesa mabota na bango te. Mais nazali ko lobela ba taximen oyo bazali déguisé. Azali na kati ya taxi na volant ya ketch comme muto azo sala pona mboka. Azali ko sala pona libota na ye. Mais non, azo sala puisque alingo gagner ebele, mais belé na esengeli abotola, esengeli yiba, esengeli asala mafia momboye pour récupérer mbonga bato. Bato wana ndenga na zolobela. Bazali ko circuler partout. Na ba voiture japonaise ou babengi ketch. Bazali ko abuser confiance ya citoyen congolais. Bazali ko proposer service ya transport alors que nasima ya proposition à service wana enlèvement ezalaka toujours et puis même rabango. Et même bandeko bazali enlevé. Tamsu na kufa, tina kufa. Bandeko na zonda kisa batu o esengil bakengela biso bango lelo nde mutu bazali ko bonga biso. Bato basengeli bakengela biso bango nde mutu basala ba groupe ndenge na ndenge po ete ba boto la biso mike o tozana yango. Puisque totali na arrestation ya mikolo uti koleka, forces armées, c'est-à-dire FAR, RDC, na date ya le 29 juin, akangi ba policier mibale suspecté ya ko participer na ba enlèvement na kata ville ya Kinshasa. Révélation oyo est touché batu ebele. Vidéo oyo est comme virale sur la toile. Et l'on a confiance ya peuple congolais na police na ye. Na ba autorité na ye. Parce que l'autorité nande bazali censé, bangonde bazali na obligation ko protéger ye. Mais tango tomoni ke ba policier bango moko, ba chef ya mampinga, ba komi ko sala kidnapping. C'est-à-dire que même na ba ketcho na otikolobela, ce n'est même pas ba chauffeur landa, ce n'est même pas ba miyibi, ce n'est même pas ba kidnappeur, ba enleveur, mais ezali ba policier bango puisque ezali na accès facile na ba minduki pour le banque sabato. Inquiétude ezali grandissante. Kinwa lelo azali na kobanga ya kobima. Kinwa lelo azali na kobanga tant ya kutana na policier. Puisque a évité ceux qui azali policier ou bien zakuluna. Et puisque na ba voiture oyo to bengi ketch. Bato auto wanse baza ba chauffeur. Mais la plupart baza ba policier. Pese arma musala pour qu'il na la population a eu même arme oya musala a commis ko traumatiser la population. Donc au climat ya ko banga, ils allaient ko perturber vie ya Kinois, ils allaient ko perturber tranquillité ya habitants ya Kinshasa. To sengi vraiment ba konzamboka bacha ba action na lombango pour na ko lutter contre fléau oyo, pour na ko lutter
contre mabe oyo et s'installer dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est une institution ndenge na ndenge fandi. Les toyoka qui ba Canadien pour la 9e juillet à francophonie ba bino biso totine d'équipe na biso te ezala bathlète ezala ba musicien mutu moko te oya na kata Congo puisque insécurité ezali parce que corruption ezali kuna tokoyate. Mais bandeko na ngai siko bozo mona ke biso to investir pona obenga bandeko oyo batu oyo bapaya oyo bakoya otala mboka na biso et puis bandiko ya ko dépenser pour l'économie na biso emata mais batona babino insécurité ezali puisque nyonso ezoleka na ba réseaux sociaux ezoleka bate bazo mona yango bazo kanga ba policier donc c'est à dire que lelo un athlète oyo bakoyo confier na maboko ya un groupe ya ba policier pour ba kengela et cause la ba policier na ba balukeli ye mbala mo ba komba kidnapper na ye et tout ça mundela mesana ngote et tout ça ezali ko tchako banga na kati ya bato waza na Congo non seulement ba mindele même ba kino ba momoko ou azana posa ke on tambula na Kinshasa mais tant on dit que non ngana za le pango na na changu nazana be mais kuna mobondo bazali nazana le pango na ma campagne kuna bakulu na bazali ba enlèvement et les kuna ba enlever bat ba kena ba ona mais ndeko na nga boye bisanga sikoyo mboka yango tokotonga yango ndenge nini tozotonga mukonza mboka zotonga ba infrastructure azali ko mettre makambo ndenge na ndenge en place pour obongisa mboka ana pour na kobenda ba investisseur pour na kobenda retour ya ba ndeko na biso o balinga ke no investir na Congo mais soki insécurité za nani ako oser ko chambongo na ye na esika o yabi ke lobby ba reprendre même soki lelo bon c'est vrai que insécurité za partout hein bandeko na ansi bolandi oyo wana zali pour encourager bandeko bazo kanisa que non Congo insécurité zali mingi non insécurité à Congo eleki ya potote puisque tolandi liwa ya jeune un jeune oyo babeta masasi na policier jeune wana na ansi bolandi histoire ne malamu ndenge nini e koma tiba bete masasi mais oyo elandaki na sima emet oyo elandaki na sima casse oyo elandaki na sima ti na Champs-Élysées bakase ti Louis Vuitton bakase ba magasin ba supermarché ndenge na ndenge bakase ba taba bakase mais alors cassé son ami bakase ya sono donc tout ça le quoi bangote biso tozali jeune démocratie et sengeli vraiment tozala na vision ya ko développer encore beaucoup plus Congo pour na baya peuple congolais azali ko vivre na ko banga na kati ya mboka Kinshasa puisque action oyo ko bangisa action oyo ekoyi ko lengisa mutu azala posa la mabe action wana ezalité donc tokolo ba que na kati ya police na biso bakulu na baza tokolo ba que batu oyo bazala ko kata batu machette na balabala bango nde ba se déverser na kati ya police na biso bandeko boye ba très bien que citoyen quinois a mérité à vivre sans crainte, à vivre paisiblement. Mais pour le moment, résident à ville, il y a Kinshasa, il faut bakeba. Il faut bakeba, puisque mesure claire, il y a sécurité dans nos il faut vivre la vigilance. Il faut s'entraider pour se protéger mutuellement. La question autour se poser dans moi lelo. Mabe oyo
eza likolo ya ville ya Kinshasa ekosila mokolo nini puisque kobanga eleki okozala te ozali pa na yo ozali epa na kati ya ndako na yo ozobanga alors que na ndako na yo nde place okoka kozala na assurance ya libela. Et c'est-à-dire que les leçons vivent dans la capitale, il y a la République démocratique du Congo, des places, il fallait qu'on vive dans assurance. Il y a libella. Na quiétude, il y a libella. Pourquoi? Parce que nde esika ba institution ya République nyoso ezaleli. Nde esika ba policier, il fallait qu'il bazala ebele et il fallait qu'il na air alikambo ba bengisi même armée, ba pesi ba maboko pour être kimia ezala. Sengi na mkonza mboka makambo yo ekumusala biso soni. Makambo yo ko kimisa nandambu ya ba investisseur o tozala ba mposa ba ya ko investir na Congo. Lelo so babino bitumbeza na est, bitumba na est za musika. E bon Kinshasa. E bon Kinshasa. Mutu oya kufi na est, na oya kufi na kati ya Kinshasa. Est-ce que différence c'est ça? Différence c'est ça te. Na est ako kufa na machette, na Kinshasa pe kufa na machette. Na est ako kufa na lisasi, na Kinshasa lelo bato kufa na masasi. Tolingi ba éradiquer. Tolingi Congolais à vivre dans la kimia, à vivre dans la confiance. Il y a bato o ba sengeli ba batela ye. Les policiers. Les policiers lelo ba policier mi balé ba kangama ki puisque balinga ki ba enlever mama moko na kankokolo. Musika te na kankokolo. Nakati ya ba policier o bakangami tozali na commissaire principal capitaine Ngoi Kibwe et puis agent Pongo wa Pongo. Bango nyoso mibale na ba policier police nationale du Congo PNC bakangama kilelo. Bakangami le 29. Il y a 2 jours. Donc c'était jeudi. Bakangama ki na ba soda ya fa RDC puisque balinga ki ba enlever mama Songolo musika te na kankokolo. Lelo vidéo wana ezali na kati ya ba internet ezotambola partout et outi na Facebook il y a armée nationale et c'est quand bazo lakisa ba soda mi balé ba policier mi balé ba surprendre bango ba soda ba militaire, il y a bataillon, grand quartier général de l'état-major, il y a FA RDC, balinga ki ba mema mama wana na makasi. Bakoti saye na mutuka o babengi este ou bien ketch ya rouge na kati ya Kinshasa. Et ça là qui vers 9h, j'ai dit voilà le 29 juin 2023. Maman moko témoigner ndenge nini abimaki na mwana musala na ye azali kotambola azokende po asomba sucre apesa na mama wana wasala ke pa na ye azonga na yango mana komi na nzela amoni mutuka songolo ezolande na sima mutuka wana etelemi ayoki mutu ayebisi alobi non yo yaka bonanda vidéo et puis on va commenter après. A tout de suite. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal ou capitaine Ngoi Kibwe et de l'agent Pongo wa Pongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon grand quartier général de l'état-major général de FARDC. Les 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits de faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengalo.
Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La bandi qu'on continue route normale. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, bazo benga yo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la catch na bango. C'est comme ça que j'ai crié nde bandi ko bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam. Par force pour bakotsanga la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde na yende babimi. Tant babimi na kangi bango. Na bibo lâché bango te, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal. Na yebi bango te, oh te topé sa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Bakomi ko menacer batu wana batika bakotsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde batu a quartier ba ye. Na yebi si bango bo benga ba soldat ya barrière ya Kankokolo. C'est comme ça qu'on est au secours, on s'est retrouvé. En tout cas, vraiment, je dis merci pour la phare d'essai. Vraiment, sécurité, madame. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets, dont un pistolet GP 9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Loussambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général des phares d'essai pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 jours. Voilà, bandeko balandi wana ezali ba vidéo ezali kolakisa ndenge nini donc pour illustrer ona uti koloba ndenge nini na kati ya capitale ya République démocratique du Congo tozali na ba problème ya insécurité na ndenge osana te. Donc esengeli vraiment na mikolo ezali koya bakonza mboka batelemela likambo batelemela fléau oyo puisque likambo kidnapping ezali ko bangisa. Ezali ko bangisa non pas seulement ba congolais, non pas seulement ba kinois, mais surtout ba paya. Donc bandeko tozali likia que mokonzi ya sika, patron ya sika, ya police nationale akofandela likambwana, ministre ya intérieur akofandela likambwana, ya Mombondo, ya ba kidnapper, kimia ekota na kati ya République démocratique du Congo, mais na parti nango ya capitale. Bandeko na asi na lobaki tout à l'heure que ba IST ou bien ba ketch nde ba be na Kinshasa, ba voiture japonaise wana mike, ba voiture wana ba yebisa ba longola ba film ezali teinté marron na sima puisque na kati bazali komona banani bazana kati te. Mais bomoni que commandant ya police wana yemuko alongola ba film te. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui se croient au-dessus de la loi. Donc si il faut ba pekisa vraiment ba ketch etambulation na kinte. Ba voiture nyoso ezali teinté etambulation na kinte. Puisque et comment batu o bazali ko teinté ba voiture pour basala batu mabe. Ba konza mboka botia kimia na mboka. Tozali ko tonga mboka na biso nyonso. Na biso population na bino. Ba konza mboka o azali premier citoyen. Alors oui que Congo, il faut ezala destination touristique par excellence Yafik Mobimba. Puisque tu as un parc de Virunga. Parce que tu as un parc Kauzibiega. Tu as un bisika ndenge na ndenge. Basi touristique ezali ebele ya ko visiter na Congo. Mais seulement ceux qui m'y zongi. Mais pour qui m'y zonga,
ba policier bosala musala na bino. So bosali musala te, c'est-à-dire que côté touristique, soki ezali ko marché te, ekozala à cause na bino. Et donc à quoi bon ko garder un chef de troupe oyo troupe ezosala musala te. Nde baloba na français, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Ba chef nde bazala mabe. Donc esengeli ba chef ya ba troupe ba konza malamu po ete Congo ezala sécurisé. Zambe alola amona bino. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur Eurotech TV pour une autre édition du Congo en marche. Ciao ciao. Au revoir.